annoncé en 2012. Voilà, nana Didier Moumeni azana. Et puis heureusement émission autant na sala on a concert na Hélène Kalema. Il y a une en 2012. On annonce libre parcours. Même si tali na quartier latin. Émission moko ya 2013 je crois. Na Cynthia Apache. Na lobara atunanga question bimeron ça quand za lelo so oza sur na quartier la tête. O sa ni na sabité on a siko na za. Mais on a été libre parcours ekoya. Donc j'ai aussi des éléments. Et ça va projet de œuvre d'esprit nangai personnellement mon grand frère m'a tapé ça un titre on a vu na Tati Sole. Et puis je me souviens encore à l'époque na kutananga na vie na na pesi mo te place à Legino Liaki. Ah et puis marambo tango ba betenga lisone ça ah mais vient de bino titre il y a disque na bino combo disque nanga. Vient nga utayisa nga bi ah petit nanga ko changer pe combo. Siko le quoi le beaucoup tani combo titre moko. Yoko san ni eloko ni yozo kanisa par rapport à wana. D'abord na ko expliquer mais eloko ezana d'abord et après disque. Ils ont soyo ils ont dérangé. Non, ils ont dérangé non on sort quand on a spiritas. Moi une affiche d'annonce dans on sort quand on spirituel. Parce qu'on est préparé spirituellement et moralement et physiquement. Moni couloir autocoti gypsy. Jazz Aïb Marambo Kavulu. Ba Didier Moumeni ba Aïb Marambo ba champion fort ba Aïb Marambo ba trésor Congo. Et ça Tinel Moro très mordant. Et à blague et papa zate maman zate papa zate nzogombango mbologombango. Et ceux qui selu moki ya terrain glissant. Faut la préparer spirituellement. Ngato na sala mama ba libre parcours. Natala écouter ko boiso. Lelo to kutani na ko peso exemple mon typique. Tout ça à la ville. On dit combien de boutiques la grâce est à venir Wakading. La commerce. La boutique la grâce. T'as les belles mais au moins dans la boutique la grâce. Combien de mamans va te ramader sur na wind. Ba maman va te gaba yo au PC exemple nga sur na PC sumsu. Combien de mamans attendent ma zigida va te gaba loso. Même nom du temps on ça le inventaire. Voilà. Tant on ça le inventaire na fin semaine on nga te ga nga 80 kombi. On a benga te ga 20 bikolo. On a 10 kombi muta mutu. Selon Golou Nzambo voilà il a dit qu'il y a ba vienne il y a ba musicien il y a vienne nga dicap. Donc bango mbazu titre nanga. Ba sali ya bango nga pe na osama. So elo ni ko sa bande bazu titre non. Bonne chance na maman ba osala. Oui, tout le monde se soin na Kofi na Mulungi. Ozaki auprès à Kofi kami ite Mulungi za nzema mocho makami ngite ya. Oui. So ulongo lisusu. Kuna so ezakini kama mamukanda lisusu jalousie to ndenge nini. Et quoi draza pe après. Parce que to ka ba oui il paraîtrait na émission mo l'école traita Kofi mambo belé autre traita. Non, na tikala sa émission de. Jazz Aïb Mamunga na lo. Et Jazz Aïb Mamunga na lo ba nga ça fait ils parmi ba premier donc ils a le roi ba première émission na sali depuis na Ekin. Oui. Première émission na sali na yo gypsy. Oui. Donc na vandi une année 4 mois. Na tikala le na TVT pour na démentir mambo mso ba porter parole ou bien mambo vient na quadre lo baki. Non. Nga na lo ba on a ba émission belé na sala Jazz Aïb je dis le jour où dans mon quartier latin, je me sens plus à l'aise. Ouais, parce qu'il y avait ma clause, il y avait même pas ça. Oh non, clause non, on a gardé de bonnes relations avec mon vieux. Sinon, les gars, mon fleuri, si je baisse. Spiritas, guerrier. On image on a fallu poupa El Magnifico. Allez, Microbi, voici pour vous Ronsard Kanza triple X. Mission impossible. Fallait à moi si t'es dans Noko. Triple X. Viens en Gabi. Oui, combien toi là il y avait pas la musique toi un système armé. Tout le monde dit général 3 étoiles mais mission triple X. Mission impossible. Général 3 étoiles avec fonction. Vrai beat au loin de la quartier latin. Donc parce que argument sont un peu sur boyang. Parce que vrai beat là. On a commencé sentir que ba close musu to sala ina vie est sous respecté et puis ndenge nga na linga na zalela. Na on mona mo kinda côté. Na préférer que mi via quoi dans la vie nanga. J'ai beaucoup bénéficié dans le quartier latin. On a côté quartier latin après un mois pour faire son belanga voiture quand même. Na coûté baba na mai musu ba. C'est un nom bon hein. Mutunyo surtout azana mabe na vie na ye. Mutunyo surtout pe azana ba bon na makambo na ye ya bien. Nga na kota quartier après un mois vient nga rambo apelanga car.
tant on a des voyages privés parce que moi ma famille là qui est un peu gâté hein. J'étais le mieux payé à quartier là. Mais la sourd au long non. Tu na longue na lobaki on bien na lobaki on a ben misé ça na archive na ba jour na ko se sentir. Encore une fois je répète. Jour na ko se sentir ah y aura phrase nanga. Jour lettre jour na ko se sentir que nazali sous à l'est na quartier latin. Je vais quitter sans rien demander. Sur à l'aise dans vous quitte par rapport à Ninte. Ni les manières qu'on manquait pour aux à l'aise parce que on trouve la garçon mais que moi tout cas tu étais mieux payé mais on a souvent aux sentir bien. Close gypsy na respect la pesa rayo. Tant qu'on a des sentir là on soit lesté. La petit pour moi on manquait yo. Non, petit ni on manquait ngai. Parce que peut-être tout non on sort quand to sindi les qui a no côté c'est là yo. Moi aussi bonsoir place Azali. On a sélection na biso que na kota quartier latin. On a sindi to pesa na mbota ta deux fois. Tu t'imagines? Et bon, ce que le problème de on se voit que na carte avion, na voyage ou na concert. Donc on attend tout en accrochage de. Répétition ton biso répéta ya répéta na biso. À part ba répétition biso ya privé biso to yé ko lelo mo biso nyo soto. Donc de moi ça ça na marambona te. Donc close na. Et puis nous remonter la carte on ça quand dans un soda makasi. Plus teti. Plus teti c'est très mauvais. Soda ya makasi spiritas. Spirituel. Mission impossible. Mission impossible vient dans fallu à confirmer. Et dans la mission moi quartier parce que mon il est logique na obeta c'était que on a danger on a pas boyo benga na l'équipe non. On a qui quartier na ya na voiture ba qui selling voiture. Na habiter on ça quand za iloko ba mission ba lukaka. Ngadi ana na poche. Mukanda. Poto. Parce que vous avez eu comme trop poto alors que pour des cimetières il y a musiciens. Non na comme trop poto tenga na auto couper la grand frère nanga gypsy. Elle a été très chère nanga. Et j'étais un peu perturbé. Na ba non na zonga na no reculer pour mieux sauter. Donc il y a nos poto comme na ke poto na vanda ole ba moi parce que lui poto des cimetières ba musiciens so yi ba ngo. Non na mi kunda te na gende poto na permis 6 mois. Na ke réfléchir na beloni na sala puis parce que na vie tant toi là awa pourquoi tu as ba jazz pourquoi tu as ba Didier pourquoi tu as ba trésor pourquoi tu as ba somata du bac de France ba gachette qui soka vient na papi boto noble parce que nzambe mikolo na bataola la pembeni na bango ndeti ba rosala kanza ba rosala kanza nzambe la pembeni na spirituel vient na papi boto mbongo chico permanent il fait na tout na pe bango vesco il faut na sala ni ba proposition ya qui na revendre wana on s'en rend compte que c'est son gros tenabi lelo et comment passe biso a misa mikanda ko beta na orchestre bato tu auras toujours des problèmes les jours où ba oyamba yo oui aye kitoko ba selio promotion ba ko ça même sortie officielle on s'en quand mais après tant que comme ba président il faut que ta famille oh yo peut pas na lembi c'est quoi ibsanga engambo problème ya omoni na préféré qui na songi na permis 6 mois tant na yena banda libre parcours na bandi pe ba studio boy pas na yo perdre. Et pardon, na père de grand frère na kepoto, ton na yena banda libre parcours boy. Okuti déjà libaya. Te na kuti libaya te na okuta grand frère propre, mon maman nanga. A tombé malade vient na sege mignon ba bon guérison belé nzambe. Mais à part wan pe kuti sou libaya susu, li passe. Libaya kutu na okuta grand frère. Livre parcours susu. Non na okuta grand frère nanga a tombé malade. Et tant que moi na maman na gypsy, na côté na grand frère nanga centre nganda. Tu beti 3 semaines à l'hôpital. Mais c'est quoi comment bien? À comment bien, zonga betan on vient dans zongi bien na zaima siré donc dès na kota qui na hôpital, na pesi vient na papa chéri ba merci belé. Oui. Moni ba leader bozo exemple on parce que ça na ba leader mususu mise na ye aux important ka tango sele musala. Tango problème oyo la yo, tango oyo la yo et comme ndongo leader atikio famille ye beti c'était à pesi ka $100 pour prise à sous de mara $100 et les autres vont débrouiller mais c'est bon déjà na monango trop biso to ba doit le roi ba anzete betela kake mais vient na JB c'est gars côté moni nzoto sege ona il y a taba $17,000 ba duba ebi centre nganda si tu n'as pas d'argent au vendre connaître pour ça fait combien de temps où c'est décidé où ça carrière non yo moko ça fait déjà combien de temps actuellement na décidé que ça fait 2 ans en gros déjà 2 ans parce que na sali une année ça fait une année 6 mois na 4 mois donc ça le roi 2 ans donc une année 12 mois une année 11 mois na décidé na ça la carrière solo na parce que ba potentialité nzamba pesinga na me rapper ko exploser yango ko exploser yango biso sala mamote ko pona envier parce que ce biso sala mam pona envier même si na ngana bima na ba époque mon na ba héritier
parce que héritier baba na mai na biso to banda oyemba na bona ba parler ngana enviera te ngana na se contemplant na onzamba pesanga ngana komona gypsy ndozana kibaka munene lati na kingono ekozwa ngate lengisa ngai gypsy sombise netoyo ngape funa kende keba oyebite oui Rosal style nino yela biso to zeni rumba générique décalé parce que ken moni ken actuellement muto mtakanga ba kwena surtout ki pa Koffi Olomide akanga côté mamba bolingo fallait un côté okumisa mwasi vina biso redi a mis akanga côté tali social yeba conseil genre rubal pa kanga mon côté social et sous côté éducation siko yo siko ozo na côté ni ngane nazana donc na libana ki moni bi obi vina nga quadra akanga côté bolingo vina nga dika akanga côté okumisa basi so ngana nexa bango nyoso api ngana beti passage nangele kina bato wana mi balo tangi donc excuse na nexe bango nyoso tu oyibi ko mayena bango sangisi la baroyoka ndeti nzembo mona obeta yoka yanzembo no registre hein nzembo mo ya conseil ndoi ya conseil on a lundi ba rythme veredi wana sona kezi na ba ilo conseil ndoi parce que la coïbifé n'a pas eu. Qu'est-ce que pana bangoyo mawana ngai mbajalou basembeli basali feti tosi to kabwani lokumwe paya naniyo mawana bango. Merci Rosal Kanja. Cette chanson a fait énormément plaisir à nous rappeler Ndabalobi. Malgré tout cet anniversaire au Bengi Singate, mais c'est pourtant cette chanson, cet extrait Rosal. Babi, faut te accommoder ça. Hein? À la discussion, la maman Rambanda. Oh, ils ont un livre parcours. Particularité à un livre parcours, ils ont un titre. Le livre parcours, tu as un titre, le roi Andeti, inbox. Oui. Inbox. Inbox, c'est la barouette. Ouais, mais le roi jazz. Tu as l'inbox. Le livre parcours, tu as un zimbolo la misère. Oui. Le livre parcours, tu as un zimbolo la sans condition. C'est qui pour y aller. Jazz il est là côté dans laboratoire ayo ki ba mai jazz a toki première fois on a jazz a toka na yu mutanga toka même c'est to beti mo lo momo mais lelo mwana na mai nanga a toki ayo ki ba mélodie moni gypsy na oningo beta c'était que bobo bena bana kini bana monde entier bo pesa nga chance non na Congo de ba pesa ba chance ko déjà ba nzambe déjà ça pesa nga chance ba to ba ti banze mono yo to lundi déjà au convoquer déjà ba kini yo c'est pelé bana kini ba bi voilà ti na osenga sous chance te car agit dans osenga confiance et pas bana kini to na bongo te nzambe déjà ça pesa nga chance ngai moko déjà ndé na mi pesa déjà pe chance on nzamba pesa nga pi nga moko na ba boulot na nga na pi na mam na osala na ebini na osala bana kini na sengi bango kaka attention na bango parce que na comprendre jemo le na kini équipé soute so beti bien oyembi bien bini bien bat ba sepel nango oteke pi na déterminer producteur na nga assurer ba moyen surtout pour jouer facilement hein te wona masolo kati parce que la quinte ba mise bazolela ba producteur mais yo bima producteur non eza façon ya lisolo gypsy ngana moto ngana garçon oyo bat bayebi bande kono belé ya presse bayebi ngana soulaka bien on ça quand d'abord na garçon mon na orgueil te na yebi na orgueil de basala ngote vanta oui moto to na mo vanta moke parce que so yende nga pera mo bakara bien ete ko payer mon bonda mo boyo na sombi mutu kate ni pera na bakara bien pour nzamba o pambola parce que les pambola iboso to ba nzamba pambola au monde na bakara bien ba belé ça c'est vrai donc producteur na nga aye dans le pété et puis dans un système on a travaillé bana mai na nga surtout na ça l'appel déjà na champion maestro producteur na nga obengai
moi na mai na to zayene pas vie na quadra ba bisinga ke mini na palais donc na vraiment producteur na nga obenga yo bosoli o lobby caché na yo nga na betaka maxi single et on a 3 chansons particularité non ils ont ba source ya danger ils ont ba source ya misi ba découvrir ba face cachée na nga o em susu na ba orchestre ya batu na ba groupe d'accompagnement ba pesa kinga chance wana te ba découvrir nga susu de plus. Donc la génération de la musique actuellement dans les générations surtout parce que na kata musique na jazz qui nous aime le roi bolingo misère à un moment donné na sangisi vient na quadra grand calé pépé calé sangisi qu'on a grand prêtre seigneur lay mixage dans la mixage wana boki bo fali penda moza en kati hein bo fali siko yé na inbox parce que même fali na azo donc on a mixé batonnier surtout et puis surprise moi ils ont la carte on va comprendre oui à quand les sorties officielles bit ne oyeli au long potoye qui chasse bit à voyage nos années et puis à quand les sorties officielles bit à voyage na ngeza na sala ba boulon ndambo na poto a on a yé normalement moni to na hiver na minute on a mikili so beti générique na mikili ke ba hiver écoute na générique générique ego dodo pe ego beta dodo na yaki parce que qui n'est a berceau ya masolo ba générique ton a tala mon ami Fabrigas na moni ya madonna mambo futo go lamba na ba Didier ba Ferro na ba Trésor na kini ya on a yaki mapona générique et puis na baksa oui na défi te na ina défi te na we na défi te na ba ke ngane na zawana bana kini non non kita vraiment ki moi ba sentir ba potentialité nzamba pesa nga ba savoir na lokoti pa ba grand frère na nga na pa ba papa na nga ba quadra na pesa bana kini na faire exploser talent na nga. Et dans le groupe d'accompagnement dans le groupe d'accompagnement tu na mbongo ofuta misete na na mbongo ya oliesa bana nga bana mayo ba bana mayo ba ya accompagner nga na disque ba betela na disque ba solo na producteur déjà dimanche manager na nga Zoya manager na nga donc Zoya Jean Vincent ya na métier donc abotama na poto mamba ça ça bien te aller dernièrement ya ki a futelinga ba studio donc il y a des vents nga azongi apesinga rapport et puis ngasko na ye donc na yeli habite ngeza na yo enregistrer générique nanga na baksa na des chansons donc na sali appel na bana mai nanga et puis na nyana sa appel na maestro donc producteur a obenga yo ko producteur a obenga bo solo pe sa caché na yo champion maestro tout c'est ba concert non pour l'instant boza no ba concert mais bateau balingi ba porter biso conseil ndeti ko inviter nga imso na émission parce que torongo sa na professionnalisme egyptien monika nga mona ko mi gérer ma mieux surtout donc babenga biso na ba numéro ezawa donc babenga biso na 089 64 80 599 donc 089 64 80 599 ou na 09 90 63 0311 donc 09 90 63 0311 ba clip il salami bien ante ou bien au ça aussi appel na ko sala générique na mamunyo surtout na sala ba clip ton aussi ça produit nyo surtout après na ndo ça ba clip et puis na exploiter mingi kin même si na ko kena ngapena kena Dubaï na ko exploiter parce que France Belgique ba exploiter ngo trop et puis na ko exploiter pena kin na vraiment place mo boye ba calculer ngo te place mo bana ya salité na saliki parce que batu ya monde balinga ba mona ba biloko wana ba image on est ça moi bien genre to sala clip mo na ba vient na so fali je crois bicarbonate si je me rappelle bien to sala on a ba kombi ba nini donc bo pesa mo image mo bo batu ba mona kala c'est un peu ça oui où tu vois jouer au kuti neni écouter musique analyse nyozo sala siko ndo kuti terrain au kuti on denye bangisa yo non terrain ko kuti terrain puis adversaire azaté donc ozo tirer bien zo kota maman na fili non terrain e bangi sangate na yokuta terrain na bien na yokuta balbum ma Fabrica c'est bimi ezo beta ya mado ati akanginde batu bakati apparemment ya madonde ya onde akangi batu bakati d'après kanzande ya mado zo ndima plus hein te ba brigade sarbati a beti fali pa boaki ferré wera tandeti biso na poto to vandi bo ndeti ngana tiki na poto album ya Fabrica c'est zo beta sérieusement ndoy album nini ba générique à brigade ezo beta et puis natiki vient na songiama azo beta na mikili album natiki e beta yango wana bakalo bateki o msu kanza ngame ma polémique non album ezo beta moi je dis ezo beta donc okoti na boîte boy oleki so comme na kwa mo boy ba chomba batu okota na kara mutu boy wakaka nzema mona olinga ya Fabrice César nzema ngo za nini kibongai te kibongai yo tengana na nzembo ngana artiste yo boyano kibongai ngana boya ngo pardon ana eloko te moto pamba lo vina nga jibe mpiana nzema mona olinga ya Fabrice
pasi nanga elegede ya moto akokaka te moto afime penene kasi ya milingisi na ye pa ya fimere so na ye nini liwa to bomo donc so yo pe bando beta ndenge bamisusu wana ebeta to espérer mpe to mpe so confiance toando yoko mpe beta pa gypsy nalobi yango awa nani ayaka na nani biso nyonso tu totambola na sang rouge na kati bato baobeta bato basaka basuccès bana basang bleu te sang oyo ezokoule na makila na bango eza rouge yango nga mpe ronsaka nze ya rouge epuis naa na posa moto apesanga chance te mpo nzambe esi apesi chance bato basaka nini apesi mission apesi mpe provision papa mama nzambe apesi nyonso totaka bato baolela producteur mais moi j'ai ngolu na ngolu yo na olela migolo kaka nzembo nalonga ye nzambe nalonga ye banini te na ngai ekweya ye makambo ebongwana makambo esi ebongwami mais bato baocomprendre yango te ezalaka ignorant place oza wana mocomprendre azalaka ignorant place aza ye moko miyebi mambo eza vraiment minene Rosal Kanja un mot de la fin na batéléspectateur na biso na bato nyonso oyo baza na posa kocontacte baoda basepela na banzembo na bavocal nokoyebisa bango nini mpe bacontact oyo bande ya numéro pour na bonne compréhension donc bato nyonso tu balingaka Ronsard Kanza na bino ye libre parcours yango wana disque na bino oyo twalingaka bayemba ye oyo twalingaka babwaka ye oyo twalingaka asoutenir artiste moralement babanga euti poto kosolola ndenge mpona libanga ebaotimeda na doki boye gypsy kozala na doki ebeta miziki te mais naza Ronsard Kanza naza parmi baartiste oyo sobenga ata na 4 heures na décroche ya telefone nga moko naza na banimero oyo eza makambo ya mosala epuis so moto abenginga mpona mama mosala oyo eza yanga te benga didie benga trésor benga na jazz bosolanga boplanifie comme ça donc bato babenga biso na 09 90 63 0311 babenga biso na 089 64 80 599 bato to balingaka bayemba bango babwaka bango parce que na kini tokomana eloko moko batala Ronsard Kanza melo nya osala nzambe esa apesinga chance j'insiste bato bo attirer attention et dans 2 mois ou 3 mois vous comprendre elo mo obima bato batikala oyende mambakini bato babengana gypsy okinzemba Ronsard wana inbox na yo kiango te yaya yoka obanga piraterie te D'accord. Vraiment, nous sommes vraiment arrivés presque à la fin de cette émission. Papa Beloti Kadi n'a invité sur Dorothée, comme d'habitude. Et là, je dis un grand merci à cette équipe technique qui m'a accompagné ce soir. Je dis un grand merci à toute la famille Mataï. Vraiment, papa Marcel Mataï, maman Jolie Toumba. Merci pour Bobota Gypsy Mataï. Là, merci également à Jazz. Jazz, vraiment de gros bisous à toi. Merci également. Je t'aime beaucoup, Jazz, tu le sais. Et merci aussi à Sonia Ndinga pour l'assistance. Adopsi Ngambani, merci. Etia, des gros bisous à toi. Rosal, ma dédicace na yo et pas bateau swalinga rayo. Donc, na pesi bambote na vie na ngai asomata di Banque de France. Na pesi vie na nga papi boto noble nzamba zolo la côté na biso. Kachel Kisoka, na pesi Jazz Kavulo le cordon, na pesi Trésor Congo le réaliste et le fidèle. Donc, Santa Turutombele Didier Moumeni, na pesi champion Voadou. Mokonzi na pesi batunye surtout il y avait na Chims Kabenge le flat Chims Kabenge na pesi encore une fois grand frère propre Sege Mignon Maniata Ninga Bongongo Yaya Karine Pisland petit nanga merveille et puis bébé Chancel binonyo surtout ba Marina donc nga on sera na loyembo c'est loyembo Jazz Kavu et puis na bosanité Sedou de Banakini Sedou de Banakini mon amayo a soutenu depuis compresseur bilele babi déjà ma solongo yango to bandia blague té. Donc, merci. On rappelle encore une fois de plus qu'on avait réussi pour vous Rosal Kanja avec lui. On a parlé de son parcours, on a parlé aussi de son album Libre Parcours. Et puis vous avez eu beaucoup d'éclaircissements par rapport à titre parce que comme on a bandar ou bolobi, j'ai côté au fallait un livre parcours Rosal Kanja présent un livre parcours bi faut ya comme ça. Nzambe oyo après ça qui Rosal Mayele wana yepeka Nzambe wana pese sou fali dans plateau na biso za libre. Au bon ça la
aya toyamba bango ba misa fali c'est pour se sentir libre boya toyamba bino parce que biso toza au milieu du village toza pour na rosalite toza pour na falite toza juste pour na osamsa na biso. Je dis un grand merci à Raska Putala pour la réalisation. Papa Belotika dit merci à toi mon vieux. Raska Putala une fois encore de plus des gros bisous. Jazz Kavoulou de gros bisous. Kinka Boya Mobali Audrey de gros bisous à vous. Tant que moi je suis ma taille, retrouvez-moi le lundi à 13h pour la rediffusion. Denju Star, merci à toi. Notre du pro, Monsieur Moscou Kabongo, merci à toi. L'artiste